wana papa na saela ka nzembo wana comprendre donc c'est-à-dire il fallait un eloko ya sika to amener et puis surtout zongi tango ya lo bali na 5 ans donc mondele pena kizengi mona na mona mindela kizengi te akepesa moto 5 ans pour na concert moko ya URL oyo ezaki opeta ngo kaka esuki nango na novembre awa alembala mo esili wanga concert na peso 5 ans oyo baza kuna ebele bazotula baya misala te donc ango peso 5 ans na loyenge mpe apeso 54 visa Debanza London TV. Bobongama po libanga seye dynastie volume 2 to somba yango massivement avec Ferregola Jésus de nuance Nzambe abayembi muto aleki bango tout na koyemba muto opena donc senti que représente aka ko représenter rumba congolaise yiwa Ferregola to consommer en tout cas to somba et puis to ça la promotion na moi très important. Debanza London TV. Baina abeta live parce que l'instrument n'est pétable. Il y a un autre concerne yemo akwa oyema nze mubimba ta oyema ndamu ba beta live ezaka Sam Chintu Mondogo Montana Gibson na nini principal donc ba beta live ka yango o to etika lifala sala asala lokwa ni semi mais pas na kacho ba beta live aux unités par exemple au basala nini featuring tango vient na biso Debanza London TV avec des Bruno original. De vous informer, amis téléspectateurs, amis fidèles, il y a Debanza London TV dans votre émission Boutique à Place toujours la voix. Votre humble serviteur, ami Semago, l'apôtre de tous et les journalistes, autrement dit, Mobile Nzambe, l'homme avec une grande H. Déjà merci. Nzambe va passer plus au Makasi, Mago, qui a vraiment une sous Tongo ou bien pourquoi et le parce que tout ce qui va pas au monde sous mon collègue. Le métal va nous rebeller, nous battons à Kachaba comment, nous sommes dans la salle d'urgence, nous sommes dans la Kachaba salle d'op. La belle va nous rebeller à vous, va côté va mort, et tant on se va nous voir Tiki Bisso, alors qui plus meilleur, plus rien à diplôme, n'a pas titre pour les capsules. Nous sommes dans le monde, nous avons parce que pour Nzambe allié au monde, nous avons là, pour que ça remercie. Et pas Nzambe parce qu'il est bien fait de l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça va m'avoir sans Nzambe. Tout ça va me remercier pas Nzambe parce que Nzambe n'est pas tant que il y a circonstances, il y a circonstances, vraiment mais les autres comme je me dis quand même dans Nzambe, mon Nzambe a connu de bon bâtiment. On a continué toujours pour que tout le système qu'on est avec les combattants de la tête chère devant la famille de nation chinois, Hervé chinois au bébé Gadaï, journaliste caméraman à Tiki Bisso, le connaît ça la famille chinois et puis on a comédien, on a chroniqueur, et puis on a représenté encore au programme système qu'on est dans le aussi à Flore Makini ici, où je crois que je vais en tout cas, je suis dire avec vous, je vais vous dire cher à l'étier, Nabino. Lelo, Naïm, il y a des bandits ABG Manda. Vous voyez déjà, on doit faire l'analyse, il va décortiquer, il va apporter les points sur les par rapport à la musique, à Congo. Dynastie 2, il a fait le goal là, volume 1, c'est lui, donc on met comme que au Solango. Tout le temps, solo, il y a ça, parce que normalement, il peut prendre la biso, il compte la musique à Congo, pour faire le déco, pour les monsieur pas sango, Mamambo, il va faire ça, Mamambo, va faire la musique à Congo, il va se faire c'est Salama, et puis sur la monde qui n'a pas fait ça. Merci, Nadia, merci, Mbadi, les caméramans par excellence, en même temps, journaliste, Arabic Pass. Merci Mbadi, on a fait son mot de merci à Eddie Yourapo, qui me visait à la réalisation, merci à Bob Coxa dans le montage, merci à madame Fina, maman Cessé, dans Angola, Fina, maman Cessé, finalité, maman Fina, maman Cessé, dans le Kisobo, les grands-parents, maintenant je ne veux plus de le jeune, comme Diogo, Fitir Diogo, la famille Jeune Boanga, merci à Julie Castel, partenaire et à Mago, merci à Maître Baïna, qui forge des camps internationaux, merci à Sam le nécessaire. Alors, Papa Libandi déjà, je vais vous prendre la caméra, mais ça ABG Manda. Bonjour. Bonjour. Marco, apôtre. Ouais. Moussa Nzambe Basso. Ouais. Bon époux. Qui m'est Nzambe Basso? Nzambe Basso. On est santé qui toque. Elle est non, elle père ça. Il est bigard. Parce que le nom va bien. Nazane ne se mama kasi. Bon Moussa, on est dans là. Toujours bunda. Angola Nzambe trop bunda malé malé. Voilà. Alors ABG Manda va au talayo na cha débat ça dans en réalité l'entrée de chez ABG Manda. Dynastie volume 2. Souka. Souka na émission donc lelo zaki libé bali bonga donc lobi zaki libé bali bonga. Pour sentir na que ba fait d'artifice c'est salamaki. OK. Il paye producteur là-dessus
ya Beka Paul Muntu et puis bourgmestre akomi na Kalamu azalaki wana donc oyo ezalaki basalaki mwa bikamwa pour que eloko wana esalama donc esali bien dynastie volume 2 moto ya blague te libanga oyo baza kobenga dynastie 2 volume 1 dynastie 2 volume 1 parce que volume 1 eza na plus de 19 de chansons banzembo nini yo nayoki nzembo ya nini ouragan nayoki nzembo ya écriture chinoise oyo bayembi na soleil wanga nayoki nzembo ya modogo ya baramoa nabosani titre nango po modogo pena osantimi nake modogo siko ayepe na kunde lungu basali fiti mpena bango mibale kunde lungu osantimi nake akiti na se eza na nzembo moko ayembeli nani David Mangaya voilà nayoki yango eza na nzembo mosusu oxygène oyo ya mabiala mpe nayoki yango mais na oyoka ndenge oyebi musique est-ce que dynastie 2 volume 1 okanga parce que basala critique que volume 1 dynastie 1 ye ekangaka te omoni kokanga oyo bango baoloba eza na ndenge ya biso awa na tv na banini bato baolanda ngo na ndenge ya babiso awa me na ndenge ya koteka moto ateka koleka fere aza te na niveau en ligne ofere aoteka na ligne etikala kobima te en physique c'est ça le problème et puis producteur eza mondele soki ezaki amoni ça ne va pas baokata contrat po azobimisa mbongo ozo comprendre soki amoni ça ne va pas aolinga te egewi amise su mbongo pour que deuxième volume donc c'est-à-dire que producteur aose retrouver na ndenge vente ezotekama en ligne sikoyo badynastie yango kobanda na dynastie 1 oyo eza avante ya ligne onga na mona déjà baproductara déjà plus de 47 000 vendus abesikeli je pense bakelike temps bakelike banzembo bakelike bastumo mingi bato basume ofere azwa disque d'or mais dynastie 2 volume 1 bimi yango mpe ezalaka en ligne déjà etekama makasi oui ezalaka en ligne na minute oso okoti na Amazon omonaki aza premier ye moto donc c'est-à-dire que ye moto azotekama na minute ka ndenge bimi wana epe ezosombama makasi nayebi so libanga monotonie eza te moka monotonie naluki monotonie na ndenge te mais maloba nde eza na kati eza makasi tomoni nde baza wana balimbisa biso bango nde baza na balukaka place oyo faute ezali yo kasi bato nde bazanga baluka te balukaka place faute ezali donc wana omoni neti awa asali faute eza problème eza ya biso mabe eza te biso olinga yango kaka bongo ka nde eza na mabangi deja abg manda oyebi misiki eloko nini yo omoni ya malamu na dynastie te volume 1 volume 1 obimi eloko nini omoni yo eloko nasi komoni mpe eno na kati c'est-à-dire ya liboso eza na monotonie eza te ya mibale rythme et puis mélodie na façon oyo bayembeli façon ya koyembela eza mwa différent surtout neti soki neti nde kokobaka yo na malange donc obikela bamiki na oyoka yango tro na obandela yango koyoka yango mingi mais nayo comprendre ke te wana tiaki mayele ya blage te donc basali mpena bajeti basali mpena mosala na bango donc omonaki viela miso malange eza lokola neti basali mise en jour ya voix na kilelo mise en jour blage te osantimi nake vie amesana na barumba oyo ebetaka binake ya boye esiko ofere amemi esiko na ndenge akilelo suka epuis asadapte na ndenge ya eyembeli na puissance ya voix. Très bien. Est-ce que tu peux s'attendre que dynastie 2 volume 1 ou dynastie 2 abonne le volume 1 volume 2 dans mon pays ça lie volume 2 dans la carte. Est-ce que tu peux accrocher peu résultat malam le ba trophée le ba programme nous les voyons bien tableau rebelle. En réalité ngai pas na ngala tchaka ba penza ba trophée. Parce que trophée à liboso ça pour gagner mitema ko sepelisa biso ba mélomane no ko ngabona. Ofa liboso ya mwana déjà so na sepe na iloko na pesi da to neti na bilanga nango ezaka ba bilo mususu yake
bato mosusu baosala yango na coterie na kati bamosusu mpe baosala yango na meza mpena yayali. Alors avec Gemanda dynastie 2 volume 1 bimi, mais on dit que pour ce petit côté il y a un test et puis il y a un rythme faire la salle pour l'autorité. Mais est-ce que l'élo aujourd'hui bien que ça est tout comme en ligne, mais tout ça peu moins sinon sans polémique, sans rien penser, former cette fait comment qu'il a fait à la fin de ligne. Mais la raison pour laquelle il y a un peu de temps il y a un système et bête na moto basomba ya moto yo mona basomba ngwa eza na pesa basomba ya moto écoute na ba Amazon papa basomba ya moto ata bakoti nguna moto basomba ngwa zati le problème c'est ce que basala système ni awa pona ko étouffer moto so ko za leta ina ba bona fali tshebso ne mabusi ko ba e masangao ndo tshaba dzimba fali moto olinga wana nzembo ni afali asika donc baimposa bato ya koyoka misiki ya fali malgré tout moto nzembo eza ya bien te ni baimpose oyoka yango yango moto mosusu aloba omoi ndenge ezobeta partout donc eloko bango balinga basala yango ya koimpose bato misiki ya koimpose. Est-ce que mon idée dynastie il y a un frère qui a fait comme téléchargement dynastie 2 volume 1 bimi, mais est-ce que si c'est vrai que bon mais cette image qui va faire comme téléchargement mais comment il raccroché ba titre et raccroché même ba gratification que parfois il fait le par exemple vous doit être fait wana bikeko wana ba bikeko ba pesa ibang kolanda bikeko wana te bikeko wana ozune de bango bikeko ba pesa ibang ona ba suki ya ezani afrima yengwa ba gari wele wana parce que gari wele adoit déjà donc wana mutu ya fali basangani ye bango nde bazala organiser ye na master ni mo bo ya Nigérien ba kwa yokani ba pesa fali so 4 trophées ya pas marabe ya yo fait ça le logo tolanda pena to kepena na ndenga lisolo to ki bina ki fali ninga zona meilleur life na nini bageti misa meilleur life yoki ngape kana ba question kana ninga muso par rapport à stade de Martin na stade de Martin fali na abeta life parce que l'instrument n'est pétable. yango nyonso otali concerne ye moko akoyemba nze mobimba ta oyemba ndamu bato babeta live ezalaka Sam Tintu Modogo Montana Gibson na nini Prince Bab donc bato babeta live ka yango oyo to etikali fala asala lokwa ndenge seni ozwi neti par exemple oyo basala nini featuring ntango vie na biso awile longo mamatai eki playback atikala koyemba live te bapesi o meilleur live ozomona teke toyokee na misiki na ndenge mabe si idéologie akosaleka si c'était le cas mais faire le gola sala ma live bien pour la ministre pour dans la tête on a dit que disque d'or eza biloko oyo ezoya nango wana producteur moto arassemblaka awa na teki boye awa na teki boye moto ayaka représentant ngo ezaka producteur oyabi par rapport ya artiste nanga biloko ateki neti na plateforme boye ateki na plateforme boye basali totalité nango epesi autant ndaye koprésente bango na snap adi snap tala nini na ngai yango artiste na ngai esengeli yango namonaka wana esiko eza ya vrai. Très bien. Bagolois, bagoloise, baglodoteur, bamoura, bonne musique, dynastie, des volumes, ils ont marché plus de 19 et quelques choses, plus de 20 chansons. 20 chansons. Alors, yo, tant que communicateur, moteur, au sein de l'analyse de la musique, aurait pu faire la bateau, bah, consommer la musique, il y a bah, artiste, parce que le taux va faire la musique dynastie, des volumes 1. Mais ceux qui consomment ça dans la montée, côté comme appelle dans la montée. Alors, bateau, bah, consommer la musique à faire où ça va. En réalité, ce qu'il y a un website mingi na bagolois moment yango to banda kozela album na biso ebimi dynastie to somba yango to consommer yango et puis to ça la promotion na yango makasi na lingana latisa golois nyonso alata chapeau ya kosala promotion
ya banzembo ya feri. C'est-à-dire que oya na terrasse ou bien na bar ou bien na boîte oyebisi bango ke nga na yebo na yo omela mais fo nayoka banzembo ya feri ya sika so boza nango te soit na bini ou soit na pesi bino motiaka ndenge oligi fallait poser bato yo ouais poser bato musique ne beta et comment ko tuna ba DJ mususu bande bazana ba salarié ba futaka bango za mambo solo ekas le fait pas ça eza ba munga na yebi vous comprenez eza ba munga na yebi nga mongo na vanda na boîte na bandal na lokuta na bota na komba buya ya guno na vanda na yebisi ko na DJ nga po que depuis na ya na waka fali soit to check kofi o che wera moi mutoko so nga jibeme faire o cha yete oh na moni lo kwandi yo lukela na lo problème nini ngabi depuis na ye ao o cha yete oni ah vi yo na moni lo ko yo lukali kamo na lo lukali ngana yo mena lo kwa batu nyusu mais na eloko na remarqué yo zo cha faire et zo cha ni ah akoka ko loba akoka ko pesa nga explication exacte OK vous comprenez donc on a compris normalement que ba système moi non ezeki ba on est obligé ba obligé ba na boîte bobetaka kaka faire et bobetaka fali oh quand même to ya même na ba kokoko tata musu na terrasse nzoka za na ba musu a imposer ba tuté bobeta so lingi to ya ko mina masanga pa na fo betaka fali mais ça peut forcer ba fanatique yangwana onga pe na lobi ke na yebisi ba bolo tout bazwa charge ya kosala promotion ya dynastie pas de distraction distraction za tout ça la promotion pena ya dynastie c'est mututu na kwa zo vanda aluka kosala ke nzembo ya fere beta. Très bien. On va changer le chapitre, amis téléspectateurs. Lui, il s'appelle ABG Manda. Molo vers la fin de cette émission. Alors, tout dans l'actualité. ABG Manda, il a 54 visas. Artiste Batou, ensemble, ça n'est pas à l'axe de quoi ça capable de quoi ça professionnel à une 50 visas au musique à Congo. Ah, même Bangou le pays. Ah, là c'est la question au musique à Congo, les Saramate. Ah, la musique à Congo, les Saramate qui ont 54 visas. Et puis, Bambaté a 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, 5 ans, il a raté. Il a 6 mois, 2 ans, mais 5 ans. Et puis, à qui n'a pas l'église, il y a Bandal. Et là, quand même, c'est quelqu'un en félicité. C'est quelqu'un encouragé. Pourquoi on doit en faire ça? Bon, c'est visa. Non, on s'en monnaie d'un visa. Comme si on a visa, on a pour 5 ans. Mais ça, avec Internet, tu vas sur Internet. Ah, tu as mon musique, on s'en monnaie, on a pour. Mais là, la monnaie. Ah, grâce. Mais là, il va viser. On est à mon logo. Il y a ma logo, tout le monde. Ah, pour ça, les 4. Fallait avoir une idéologie à torturer les musiciens. On est payé, on bang, on est dans un zoga. Moi, il y a des musiciens, tout se fait. Il y a des gens qui fallait aller qui nani na oyemba. Popina fila le qui fallait na oyemba. Avant que na yipato. Fallait banze mune yemoko. Akoka oyemba ngote ayemba na studio. Live bo PC ayemba nze mune sans autotune akomi mama. Mutazo yemba nze mune sans autotune so ba longoli ka so autotune ezate akomi aoyemba na mawa. Ah. C'était les quand même pourquoi bien celui qui chapeaute. Pourquoi papa olingina yebso ke fallait ça na kisi ya makasi pondima kisi na ye bon tant na loba de bon confondre de succès na ko yeba ezelo ça veut dire on comprend pour le long de tout ça boye ba vient so ready ya miss basala ba maman na par exemple ba vient so ready ya miss basala ba maman na ba succès concert pena bo na téléfolis qui m'a foula par Luka na ba belé to uti concert bo do so foula par Luka. Donc, on a dit qu'il fallait aller au salon Mambasik. La musique est sacrée, il n'y a pas de nouveau. Et ça, il y a cicaté. Pour yo, on a le droit de dire qu'il fallait aller à sa dernière. Makamule ba visa na ba fogilo ba jibem piana concert il y a Zénith à Liboso. Maître Fikara ça na bon mo ko interviewer. Jibem piana ba kana ba musicien ba Rio au mona ba guitare ba Jantamisi nani ba musicien to ba ko zo ba mona si. Monta ba ko zo ba mo c'est Maître Fikara m'a délégation à 40 personnes. À Zongi deuxième tour, m'a mis 40 personnes, ça fait 80. Au pire, bon, il a fallu pour 54. Au moins, il y a qui t'étaient avant qu'il y ait papa, papa, 120 personnes. Ah, papa, donc des missions. Papa, c'est là. Viens la bis. Oh, 120 personnes. Bon, on va rester même combien? Ouais, même 100 personnes. Oh. Et ça va délégation. La vie est un peu qui est là-bas. Donc,
récemment oyo eza ke Zénith ya JB Mpiana JB Mpiana nga beta Zénith mo eza ke ba combattant batiaki mbutumbu ezala bamasa mosusu ya bajournaliste bazwa déjà bambatala bango se dimaki bavisa déjà bazwa naboyi na yango otanga bakombo mpo esalaka mpe bapreve ezali masa na biso oyo ezaki banda osala balio en communication moko na bango te na otanga kombo te atangi kombo te eza polémique te atangi kombo te eza polémique te naboyi natanga kombo mpo olobaki yo ngamu nalobaki te il faut biso toyoki toyoka mpe toyebi kasi yango na eloko nayebi biso donc fali eza eloko eza na eloko ya sika to ameme biso na musiki ntango mosusu bato bakasa 54 wana aza moto ya liboso te kaka fali wana ayelaka biso awa ke azwi visa po akobeta tourné héros américain depuis azwa oyo akobeta so na Canada tomona ata concert moko te ya image oyo ezaki apresenta biso ke abeta concert ya Canada tourné a Canada depuis azwaka wana donc aye opesa esu mosusu donc mindele yango baa bazoba mongana na mona te donc visa na esili te bapesa mosusu yango nelongo nazoba fali atika kokosa bato atika kokosa tobeta nde miziki yango namoni nga naloba fere dynastie eye tobeta miziki toyoki yo osali biso biloko ya kitoko te ya kokosaka biso visa eza yango te moto ebetaka misi ozo comprendre misiki nde yango nde otowana yango pesi visa eza biloko eza koakompagne mpona déplacement ya okende obeta misiki oyo ozokende beta soa libala mais yango te nde tokomisa ngo lokwa ndi eloko moko spécial tokomisa nde fali azoyemba danger azosala misiki ya danger na génération na ye aza kame moto ya liboso bato baloba na génération aza moto ya liboso ya ndeni kasi bavisa 54 bapreve ebele bato baolo so aza moto ya liboso seka aza moto asuka te omoni na makambo oyo fali azokosa biso te fali mpena akosa likambo ya kosaleki yango moni foto ozongaka naza koapuye Gautier Sey makambo aloba wana ezaka ya solo ozo comprendre Gautier Sey fali aza na eloko ya sika te oyo amini ozo comprendre et puis so tozongi siko na 54 visa ntongo ozonga bilaki fali alobiki 5 ans mpona concert ni yo arena ela mpona concert ya yo arena nde yango te papa abeta wana nini osiko oyo babeta wana so ezaki oza na besoin ya conseil baopesa osoli ya 6 mois ya inene po omoni na ntango ya kala ozwi pepe kale omoni pepe kale baokende tournoi ya héros américain omoni nzembo ayembela mami mbula papa nani pepe kale asala inane libanda ya mboka inane tellement umeli mwana tellement alingaka mpe alinde tour esalaki akomi kobela papa yango na papa nasalelaka ye nzembo wana comprendre donc c'est-à-dire il fallait na eloko ya sika to amenela biso et puis so tozongi ntango ya oloba liloba 5 ans donc mondele mpena kizengi mona namona mindele ya kizengi te akepesa moto 5 ans mpona conseil moko ya urn oyo ezaki obeta ngo kaka esuki nango na novembre awa alembala moko esili wana conseil napeso 5 ans oyo baza kuna ebele bazotula baya misala te donc ango peso 5 ans ngo na loyenge mpe apeso 54 pesa oyo ezaki bango mokuna nanu baza nao baoluka nao baokotana na bato mosusu ezaki okobwaka ngunda yoka 5 ans ya pamba ya ofele est-ce oyebi ke 5 ans wana eleki na moto asengi résident oui po moto aza résident chaque année akenda korenouveler mais soki yo a résident te mais bapesi yo 5 ans donc yo na fali omona biso bakizengi na yo donc na likambo wana makambo ya biza lokuta eza mingi abwaka ya manger oyo babetise c'est-à-dire il fallait torturer moral ya bamusicien mokili mwa job na 5 ans tandis eza balider epela awa nde bazali awa po azwa te ya 2 mois eza
il y a juste 5 ans mala moko torturer moral et puis il y a 5 ans il y a quelque chose qui pour avoir jaquet c'est la première fois que c'est mon visa comme on l'a déjà dans la télé ayaka azonga pour yo ya azonga te makambo après 4 de 5 yambali bozo na poto beleki na doki tu comprends comme moto aza résident na poto aza azongi azonga ko esengela renouveler donc voilà. Je pense que aussi ici émission elle est là tout cas moi c'est bien philosophe que perd Satan lui c'est ABG Manda Papa Libani je pense que qui est bon bobonga mapo libanga seye dynastie volimide to somba yango massivement avec faire égaux la Jésus de nuance nzambe abayembi moto aleki bango tout na koyemba moto opena donc senti qui représente aza ko représenter rumba congolaise yiwa faire égaux to consommer en tout cas to somba et puis to ça la promotion en est très important. Très bien. Alors, pour cette émission, Batalio, Bambo, et puis, numéro de téléphone. On appelle ça Batutumbo. Jean-Félix Bassassa, dans tel héritier testamentaire peu légendaire, 4 fois 4 grands prêtres. Yoyebitaï, Septima, les grands, mon père, ouais. Héritier, vous qui dans la crèche, Yoyebi toujours Mathia Kitoko, Evelyne Nzaba, Igeti Semanga depuis les États-Unis, Pasteur Bobo Manda, Mike Mwamba depuis. Djoubek pour nous appeler son mot. J'ignorais Balobi God, Junior est là, Golo a vie depuis Cape Town, en Afrique du Sud, n'a pas son beauté, n'a pas si maître Chris Cicero Bakumba Bofaya, 135 mois Nandaku, maître Magloaka, son secrétaire général, il y a AVC, parti cher, il y a Excellence, Guidé Bimbu, n'a pas son beauté, place aux alliés, maître Yannick Odia, les cerveaux penseurs, il y a Bana Komina Yangalema, n'a pas son beauté, place Maman Claudine Massaka. Batuto bolingaka BG Manda na pesi bino jos bafwa la mobile ya pembe mosi ya pembe bébé ya pembe motema ya mama Flore na pesi mbote donc bagoloa tout à la pena ya kolamuka et puis tout ça la promotion ya dynastie limité po wana libanga gida là za ka fere na za ka goloa bagoloa ba obale ngana na fanatique ya fere tango fere koti na wenge 4x4 tout terrain. Nazala fanatique ni wa. OK. Merci beaucoup de cette émission. On a une série au Moro. On dit dynastie volume 2. Vous parlez de dynastie volume 1. On va mettre on va tchaka quoi. Et donc on a la ligue. Na ibeka ko shite la ngala. Identité la personne ngaka. Il va mettre ngo. Et il m'a bien à la Kinshasa, na Congo Mobimba, peine à Mobimba pour la sortie officielle de l'album Dynastie Volume Idée, à faire écho la Jésus des nuances, Nzambe Abayembe, grand chanteur de mon pays. Bon, il mélanga qui est somme, il mélanga qui est bagolo. Niveau basé qui album la bango, ils allaient qui défouaté. Tande etier, tande école, qui toko à moïtain. Jésus, Kolo, Yesu, Yonde Nzambe Arumba Congoliano. Ouais, azobongisa musique congolaise oyo eza kosepelisa mitema ya bato dossier ekei ezongi engaye. Voilà, merci. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui, amis téléspectateurs, et lui il s'appelle ABG Manda. Merci Mingue Père, Dieu merci Madinga na sima ya caméra, merci aussi. Dieu merci Madinga, Osatimna Kewi, journaliste capable quoi. Voilà. Hôtel moi le commissaire Nzamba. Il y a la rabi faut ça filme vraiment ça rabi. Danger. Polyvalent au niveau artistique. Il y a un saranateur. Nous sommes journaliste. Journalisme à l'élo comme que obeta news. Voilà. Pour n'avoir qu'un déplace numéro beaucoup ngamo boya babouba la image. Merci beaucoup. Allez, merci Nayo, merci Mbadinga, merci Nayo madame Fina depuis Bangola maman CC dans micro de PC Moté. Grâce et bon la parisienne moi c'est monter ma moto yo à my height donc la puis on mode excuse à l'autre. Merci Nayo joli la maman na Mondele. Merci aussi à maître José Bolemba, maître avocat conseiller manager souvent le barakan tourner beaucoup mais quand on est jaloux on le restera toute la vie jaloux. Merci Nangaï et pas madame la Fleur Mara. Le PC Moté il y a mille et pas madame Gilles Castello.
Elle s'appelle Laetitia Dibala, Dibala, je suis merci. Il y a Leti, on appelle ce mot de Dibala, Dibala, on n'a pas de choix, les Indiens, on appelle sur le mot de Laetitia Dibala. Alors, le Boutani, on va nous faire la même adresse des Banza, London TV avec des bruits de Banza London TV avec des Bruno original.